Bonjour, je fais cette courte vidéo pour vous dire ceci. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les péripéties, quel que soit le contexte, ne parlez pas mal à Diddy Stone. Ne l'agressez pas. Ne lui parlez pas avec violence ni méchanceté. Diddy, c'est ma fille. Diddy Stone, c'est mon sang. Je sais que vous me comprenez. Merci pour ça. Solo la nation honorable. Tala, au image. Madame. Ok, yoka. Image. N'appelle ça yo matière sur qu'on appelle ça pas déjà tout bien qui. Ngala ko linga bakanga pe mutu te. Muta bimsa imani keza yo. Na benga misa défense. Na benga général Christian, chef d'état-major. Tala. Na ba soda bakanga ki manike. Yaka na bango. Comment munafunga mutu sans que ba mujije. Mais nous appelons Kofi. Te. Manika fingi Cindy. Bon Cindy ana. Cindy ana. Ah ça honorable madame. Honorable mboka nini. Ne m'énerve pas, hein, ne m'énerve pas. T'es solo la nation honorable. Tala, au image. Madame. Ok, yoka. Image. N'appelle ça yo matière sur qu'on appelle ça pas internaute. Beaucoup na YouTube, beaucoup na Facebook. Image Cindy. Alati lamba rouge à mouké. Liboso à mon fleuré. Image mon Cindy alati robe à mouké à rouge. Autant image wana. Ya kala bo. Ya kala. Ba komi ba fana. Mdoto ne kecho pacho RFI. Mais quoi la ngate mutumo ngai na filma na mona ndenga ya nani wana? Cindy. Na mona ndenga quartier latin. Oh. Ah yo so songa kana ba le passé Mais c'est le passé qui fait ton présent. Bakali. So tanga kina yo za universitaire. Ongo vana kicho te bakali. Ba question no analyse no ezala. Merci beaucoup. Parce que tu as bien étudié. Analyse no za ndemo na mutu atanga efasi kite hein. Ouais, Bakali. Il faut total la ça pas de 8 de ça la rabiso lelo. Ce qui a goté tambula mabe na vie nanga avant lelo okuzana nga boete. De ça on comprend bien maniqué au benga ki omona eke azana problème te fois bimana e. Azana problème te. Et puis maniqué c'est qui? Maniqué a botana babia. Babia qui est mon ami? Est-ce que tu comprends pas na koma ki baba qui est mon ami? Na zongi se batusima. Na zongi se batusima. Eloko na lobongo na TVT. Ngai na Adam Chipa ya zana Canada na pesi mbote na bana Londres na zo ba sac poubelle. OK? Na zo ba sac poubelle. Na benga Raissa Vambili. Na zo ba sac poubelle. Babia serimo babia comme qui n'était clochard na kin. Je sais pas si vous na kiango. Toyebi ba série wana à l'époque personnelle. Muto azongi sa babia. Muto azongi sa babia bien. Si a Kenangola c'est moi. Na Adam Chipai na sala collection ya bilamba Londres mobimba bana Londres baebi to kena na porte moko ozana basket cha ozana chaussure cha ozana survêt cha to kanga koli mune to kende pa Alfred agence mo ezana na stade à Tottenham to cha do sali mo collection wana pe to Libabia bon renforcer Raissa Vambila à l'époque aza journaliste na Raga Raissa Vambila na PC mbote na PC leki na mbote tu vois après ça babia va filmango babia recevoir bilamba à sala kolinde au monaka babia aki Angola côté ka marchandise ti atika la kuna histoire za la bongo et sa femme qui est maniquée bon à l'époque on solana babia na big moi c'était pour ba journaliste ba musicien belé na ba basi na bangote ba musicien belé atando solana bango wana na ba basi na bangote oyoka kaka ayoka kaka par mampata na pesi mbote we rapesa nga numéro mapata officiellement masko so jingate benga mère ba mususu wana nyonso na ibi nanga basi na bangote balinga pete ezape choix ya moto alors yango na peso histoire ya babia ndenge zala parce que lelo babia zana bisoté babia a travaillé dans le quartier latin 21 ans ou 20 ans bon 18 ans pardon babia beta na wengete abeta no kese msute toyeba eka na latino mais no mo na suka via bandoki na babia o bana ki ba benga ngo mame tu vois o babia chan kofi ko peta banze molanga ite oyebi on te oyebi te ko fait te nga no poser la question te to sola na yoka yo c'est quand ça réponse na yebi c'est ça voilà Bakali donc ya biloko ba détail ya on est moi je comprends l'émission de loya na kanda te non quand on est vieux rambo c'est mon vieux et ça je mutu so fingi pena que non obota raté obimana misebo c'est normal hein ba fingi kofite bon ba fingi vieux rambo te mena bi pe kofite to ba sindi pour ba sindi za nani sindi za ba comme si sindi ngo nani za nani sindi c'est qui sindi abota na vieux rambo te ils ont yobi kombele ba petit mususu nga na yebi vieux rambo ba semeki na nga nga na yebi ba leki pe sindi na valeur
Vous voyez seulement ce qui se passe à la télé, vous ne voyez pas derrière la télé. Si tu as filmé biso boy batu bana sima kamera na bite banani bavandi kuna. Bamulaka ngana yo bakali. Ok, kuna ba atakale. Bas Gare du Nord bazana. Ba ebele. Ba Michel Kombe Aigle. Ebele. To bombi mususu. Et voilà. Mais pour la grande monde appelé c'est important tes vie privée biso ba chroniqueur. Et sa vie privée c'est pour nazongela yo nazala mukuse manike azamwasi ya babi abotana babi bana mibale ke azana dua kolobela quartier latin bana nepe bazana droba kende na ndako kofi ils ont dirait lelo tolobi bana ya héritier bakepa wera bana ya comment dire na lo banane bana ya bana kisi njoka bakepa ferry et pas ferré bana ya tel bana mutuboye bana lemsu ya Mati de Gaulle bakepa ferré bana mutabando alimbonda mutabando beta mbonde pas ferré comme na Afrique du Sud awulu wala na pese mbote na jobu bakepa ferré bana ya Nika Inga baepa Michel Kombe Aigle voilà mais siko comment robenga na mona mama na bino na linga te makabulanga non vie ya ko manika siningaki so zuna mbaba bien na makambo ya Petit Prince et c'est bizarre. Cette chose, moi, je ne comprends pas. Moi, je suis la musicien. Non, na mona ni maman maniqué, ni ndeko maniqué, ni moi, na wana aya ko beta porte na maison de production nanga. Voilà, moi, mon nom c'est Prince Babia. Je veux que tu me produis mon papa parce que je suis l'ami de Babia. Donc après on produit rien. Non, na lobby exemple pour moi que moi na wana. Net un message indirect. Non, le petit étouffé. De ça yo beta porte au fond. Il a été na lobby déjà. Ah ouais. Le petit étouffé, vous comprenez le comportement maman na ye so banga. Maman kaka te batu nyonso batu belé, bozo pesa petit chanceté. Batu belé. Batu pesa chanceté maman ye moko. Na maman, na bana kazi, na ye moko batata mwasi, na bakoko, na biso moko banoko, na yo moko bakali. Oso pesa petit na chance. Aza une orchestre na biso na bakisi ncho. Na ba poni kasi yo oyen na des blaisons, mais otiki babia. Otiki petit après, petit na banga maman na. Maman na. Bozo tout fait moi na. Maman na ozo moi. Bozo tout fait moi. Abaluke lo na limite. Maman na lingi permission na ne bana pa na e. Voilà. Nous en tant que producteur, au rôle musicien, on n'a jamais musicien na vie nanga. Nga musicien de beta apporte. Na local musicien. So lelo oyoyo to évoluer parce que télé attend Maniké, bakangisa kié, obimisié. Mais tout ce monde est toujours dans le même langage. Après prison, on a toujours dans le même langage. Yo muto bimisa ki boye. Ozo mona teke no azo décevoir yo. Azo décevoir ngate. Là pour ce que bimisa yé, ils ont trop. N'a participé parmi les gens. Au bengi ba généraux. Mais il faut na benga. Il faut na benga général Christian. Il y a un chef d'état-major. Il faut na benga PC général Christian Chouambote. Il faut na benga. Nazane na WhatsApp. Il faut na benga. Ah mastat. Il faut na benga bakangi mutumo masko misi yo imambo ni nani even nitaita bamtosha wana benga na ninga Swahili tu vois parce que esali mawa tu vois bazaba netike moni ngeti biso boy to ba père de mère ba kufa ba ofele neti ba biso la ngai ce qui problème ah tika papa ngala linga ba ofele fort so ofele o yazana raison na ye en tout cas et vous avez liboso pesa Maniké raison et ana raison parfois ça craquage Maniké kakaki patron ya mobali na ye akobenga na mwana te bakali mwana yo attendez ni to na bureau awa qui est là-bas c'est l'enfant de Prince Bakali ah d'accord akota te azonga moi c'est maman na ye wana papa on soit na image nanga mais bien sûr mais bien sûr quand ça mwana j'ai pas aimé ce que tu as fait ça va dire à maman j'ai besoin de voir maman ayana sola na ye vendisi ba Maniké Mouté Maniké tango bakangé kaka ah Kofi obosani vraiment ngana taille ma jango nyonso obosani vraiment verambo petit wana oyo bwaka boya pesa ka boya sala ka bonga iti aseki mukela moto edala na bisote c'est yope ba okanga yo mukoko mususu ngai bien sûr pas nani et pas Kofi Et appartement la biso oh maman bijou lobaka appartement simple tous en a deux sortes il y a appartement simple tous en appartement simple au ezali à $15 par jour tous allez l'appartement simple au ezali à $20 par jour maman bijou soka koloba $20 koloba €20 ça dépend ya pays ni oyo vandi parce que euro na dollar pour le moment ezakaka ndenge moko
Appartement na biso bozomona mbetu ezali appartement oyo ezali appartement simple toza kozwa yango na ba séjour soko osala plus de 14 jours tokozwa yango na 20 € par jour. Soko osala moins de 14 jours tokozwa yango na 25 € par jour. Appartement na biso ezali na garde-robe na kati, ezali na télévision na kati, ezali na frigo na kati, ezali na cafetière na kati, ezali climatisé. Ezali na mbetu ya 2 personnes. Appartement na biso bozomona ezali na douche debout ya kitoko, toilette na biso ezali propre. En tout cas ndako na biso oyo appartement na biso oyo bozomona ya 20 $ par jour. Yango oyo eza kitoko makasi. Toza na appartement oyo ezali ya 15 $ par jour. Yango pe ezali na biloko nyonso tu ndenge bomoni na kati, sauf que kuna eza na garde-robe te, kuna totia régal moko likolo. Oyo mutu akoki koya kotia ba valise na ye likolo. Contactez biso na appartement oyo bozomona bokozala jamais dessus. À part ba appartement simple, toza na appartement na biso oyo ezali chambre, salon, cuisine. Toza na appartement oyo ezali 2 chambres, salon, cuisine. Toza na problème ya maïté, toza na problème ya courante. Notre appartement eza kitoko, eza wana pona bino bana ya poto. Benga Mama Bijou, contactez Mama Bijou. Okozala jamais desi. Ndako na biso ezali na sécurité assurée. Mama Bijou alobaka ndako ya 15 $. Zwa yango penza na valeur ya 15 $. Kozwa yango na valeur ya ba 5 étoiles te. Benga ngai na pesaka toujours adresse na biso. Adresse na biso ezali na Matonge, eza na Makampante, eza na Gombe te. So vous avez besoin ya ko vérifier ndako na yo avant benga Mama Bijou. Avant ça osala à compte na Mama Bijou. Benganga la pesa au numéro ya gérante na biso. Kende visiter place na yo. Yaka zongela Mama Bijou pona osala réservation na yo. Borozala jamais desi ndako na biso eza wana pona ba séjour na bino. Merci. Appartement de chambre, salon, cuisine. Ça, c'est la chambre. Ozali na poto za kolinga oya na Irebu 37 bis na commune ya Kalamu na quartier Matonge ndeko na ngai yeba pe wana ezali na maison de passage ya malonga oyo eza na ba normes étrangères. Cela veut dire ezali na climatiseur ya tongo, ezali na ba mbetu ba éponge na ba conditions internationales. Kaka wana restaurant ya kanda ezali oyo kolamba elubu ya poto ezali pe ya ba Afrique ezali. Ndeko na ngai kanga oyo ba ete kaka na Irebu 37 bis A. Ndeko na ngai kuna ezali na ba boutique ya kosakana te oyo ba chaussures ba biloko ezali songolo pakala na kata na kosakana te. Bilamba eza kutu ya koloba te, ba veste ya kanda pe ba parfum oyo ya malonga na kata nango ba vin international ezali na ndenge ya kosakana te. Wana ezali Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus
49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Builder TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali à 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, eza la sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso to ya poto benga numéro oyo ozomona, réserver place na yo mpona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique oyo bazoteka baduver, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV, contactez numéro oyo moni, réservez place na yo, ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo, okozala jamais déçu. Merci.